Yo maman ozo finga Karine Mokonzi, est-ce que moi non déjà bala? Yo maman ozo finga Karine Mokonzi, est-ce que moi non déjà bota? Po bando sala marambo ozo sala. Oyeba Karine nzela na yo, bomona na Karine, pourquoi ko luka kombo likolo ya kombo ya Karine Mokonzi? Bozo comprendre ngote, tala na tanga suka ne bato belé babimi. O ba finga rate ba komi ko finga, o ba lo ba rate ba komi ko loba. Ezo te ara bisote. Karine Mokonzi asala ya malamu asala ya mabe na minutes oyo bato ba komona ngo bien etali bango bato ba komona ngo mabe etali bango pona biso la Chine ezaka libala na libala pona biso la Chine eza somba liputa mamoto za ngo mikolo pona biso la Chine eza libala na libala pona biso la Chine ezali somba liputa mobali ya Karine papa na biso Feli azali quand même responsable. Il faut que l'ougarata te protéger devant bateau nyon so ba l'ougaraba tiaka ba commone pour nous humilier. To l'ougarata protéger. Il y a ça ma chaîne YouTube te. Alignez moi si on a na mamba YouTube. Mais tout le monde protéger quand même la mission na biso. Pourquoi na bito protéger? Pour ça na bateau ba robanoya ba critiquer Karine ba critiquer papa Feli. Nous on papa Feli ça na makambu wana te. Mais bateau na baso ya pour ni ko tshabo po ba tindi ka biso. Bateau to lobela Karine to répondre bango epesa bango ba makambu likola makambu. Eza marambo siko na minute oyo chinois ozo tala ngai. Oh lingaka Karine Mokonzi. Est-ce que se permettre na temps libala ya Karine ndenge za boy? Yo répondre mutumo ko pa fingi Karine natan o nde to zabouy o yebi ke diable a telemi diable lingi libala ya Karine te diable zo sala nyonso po libala ne sala mate bakoya na nzela be mission kosala Karine ba chantage bakoya na nzela ba faux compte kosala Karine chantage boyebi yango te boyebi yango bien pour la majorité Karine a entouré na ba maman a entouré na ba maman o pe ba yebi procédure à libala ndenge sala mara Maman Charlotte azola nanga na PC mbote yazali maman o asambela ka tongo midi pourquoi ayebi yango bien conseil ni na pesa Karine et surtout na temps azobisa Karine kanga makaka na nzambe mabondeli ebele. Na rappelé les soubino ton ebsebino jourana. Après combien de temps t'as eu programme t'as eu date c'est libala ya Karine. Pourquoi vous me libon? Est-ce que Tigre Zangimbon? Je pense pas que Tigre Zangimbon. Et c'est l'oronine. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali anaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a herbe chinois, chinoise, Rolanda, baleine de la presse, awa na Rose Bombo officiel. Baleine de la presse, na lobby mingi, mikole zarara attitude d'adoration. Mingi zarara koyebisa na bandeko ya basi o bazalaka désespéré, ke barobala te, ke barobota te. Bozala un exemple o lorola ya Karine. Karine ba finga ba chola metala lelo Karine Mokonzi bazaro officialiser mariage na mission nzambe na mission ya l'état oyo bato ebele ba tchaka yango ata na mutu na bango te mais cette fois-ci ozala réaliser Rose Bombo officiel la patrona Rose Bombo officiel la patrona lelo baleine de la presse aye kolobela affaire oyo bandeko ya basi bazako continuer ko finga Karine na affaire ya rythme samu ope baleine de la presse asalela yango émission awa na Rose Bombo officiel bato ebele ba commenter bolamu pona baleine de la presse o ba fingi bazate o ba fingi bazate ba jamais zape ebele. Cela veut dire que musala o tozo sala to yakate pona ko nuire batu to yakate awa pona ko betara masolo ya batu na nenga mabe to yakaka pona ko recadrer peu ko éclaircir côté to moni ya mabe. Mais tozo comprendre te Karine Mokonzi attaque analyste soka sali analyse na ye normal batu batali ba sepeli nango ya mabeza wapi. Tandis que mutu azo finga te mutu aza ko expliquer ka to ko relater li solo
ndenge zalela mais batu bazo lingate muto loba. Pourquoi biso batu ya mokili to koma ko pekisa ba journaliste ko loba? Pourquoi biso batu ya mokili to koma ko pekisa bato basala ba analyse, bato bazana expérience ya bolingo ko loba? Et surtout sur nzembo o ndeko na biso ya moi siritmisa mo tsiko bimisa. Beaucoup ya batu baza d'accord te na conception ya nzembo wana. To bandi na clip, to bandi na son, bato bele ba sepeli nango ata mukete. O to loba te, o to loba te. To komi siko ko banga ba internet boye pona nini bandeko bazotala biso. Presse ba pekisaka presse ko loba te. Ba pekisaka presse ko loba te. So ba komi ko pekisa presse ko loba, cela veut dire que nyoso ko bando sala mananga na débandade. Botika presse asala musala na ye ndenge ko sala soki ba komi ko pekisa presse ko loba, cela veut dire que joli kamoko komela yo muto totala ngai muto ko ya ko lobelo pe awa azate. Ngana lingina lobela bandeko na biso ba chinois na ba chinoise mavana kota na ben ko lobela ba chinois na ba chinoise na kopesa mbote na mama Bibisha Makopo l'Éternel, mama pourquoi pas te mama Bibish Umu motema ya bof Cédric Maketa depuis Los Angeles, bof Cédric Makela, pardon, bof Cédric Makela depuis Los Angeles azola nanga les boss ale chakupewa pesela mbote na dada harmonie depuis Canada mo soir na terre kita pesela mbote na levé shérif Kachiko kotala ngape awa Margeline Kaninda pesela ngambote na Jenny France pourquoi pas te la choupeta bo pesela ngambote na bino nyonso wana ba abonné fidèle ya Rose Bombo officiel ba o na bosani prochainement na roya awa na robetela bino toujours baboko na kopesa bino pe sou bambote na pourquoi bozo sala wana ka pona ko commenter ba chinois nini o balen de la presse lingina loba boye mama Bibisha Makopo l'Éternel mama balingi bakota biso na distraction. Balingi bakota biso na distraction. Karine Mokonzi nga sala ba analyse na sala te po bino bato boya ka pona ko critiquer bokota wana. Abenga ka pe bino te to kanga bino na makasita. Mais bino bokomi ko fungola ba chaîne YouTube bando finga Karim. Bozo permission pas nani. Bozo permission pas nani po Karine Mokonzi soka linga loba te. Bino ne bokomi se journaliste. Bino ne bokomi se chroniqueuse. Bino ne bopesa mayele o azana ngo avanda pendant 1 heure du temps na plateau alors ko sala analyse même pas ngasko na komi ko mona ngo ba chinois ba yende pona ko distraire biso tala tona mamba rythme sambo ba ko kotsa na mamba libala Karim rapport ya nini ezali entre libala et Karim na analyse ya Karim o sala ipona rythme sambo rapport ya nini ezana katswana est-ce que bato pe baza ko finga wana est-ce ba elema ok Karina loba ya mabe na analyse sala ki pona makambo rythme sam baza na belema moko précité o bako ya po batelema liboso Karine po ba ndoloba baza ko loba kaka po ba faire voir na mokili que Karine za mabe que Karine mutako sala rythme sam bongo te que Karine mutako sala analyse te sur rythme sam nzoka ne soki biso to komi ko bercer rythme sam soki biso to ko rasu ko lobela rythme sam te na ba défaut na ye to ko rythme sam na mabe tozo ko rythme sam na mabe. Balen de la presse ya lobby awa pona ni bato belé ba kota ba betelanga maboko pona lobby on a mona ya mabe mais ba journaliste bazaka corrompu ba journaliste bazaka ko inciter bato à la haine na ba cc bango wana nde ba contactaka ba chaîne wana mike oyo lelo bazo finga Karine Mokonzi mais bango ba ko finga la Karine Mokonzi na parti nini ba ko finga la Karine Mokonzi na conception nini o bango basana ngo basata na idée te basata na conception malonga te o ke lelo so to telemsi ba on a Karine to 26 Karine ba ko koto ba beta na mo face à face ba ko kokate yango na loba na ba chinois o moni na étape to komi ez étape moko to mona ba to sorte na sorte o ba ko bima po ba zwa dernière combo ba zwa dernière célébrité na bango pembeni ya Karine Mokonzi il faut comprendre ngo eza na batu o ba ko bima neti ba mama boye bako bima na suka awa Karine pesa bango makambo suka mais soki biso toza mayele te to koluka to pesa bango lisu makambo suka ndenge to pesa ba ndeko la biso ba ndeko excuse ngai ndenge to pesa ba ndeko na biso ba na Canada ba anima kwa kala to pesa bango ba dernier souffle o biso mo to comprendre te pourquoi to pesa bango ba dernier souffle ana la Chine soki biso mo to remarquer biso mo konde to pesa ba bato wana makambo olie biso moko neto fina bango biso moko neto pesa bango makambo to koma mayele côté wana biso to na posa ba chaîne oyo lobelaka Karine bango ne bazalaka na baluyalu biso to na posa te bato oyo bafingaka Karine oyo babetaka masolo ya mabe
ya kotina bato na koyina Karine na télévision to fulaka bango soko bamoni bato misusu pe bazoloba makambo moko boye bomoni keza na sens te tokobetaka bango mpe kara tokoki kotiaka bango mpe là-bas eza conception na ngai oyo nazo kosala eza teke na oloba na bato nyonso bakoma lokwa baleine de la presse eza te na oloba na bato nyonso bakoma même avis na baleine de la presse po bato misusu omona baso batali boyo mo otali chaîne oloba ata moto azofinga Karine tozali ku même route lignée te par rapport ya ba vitesse ya ba chaîne YouTube kanga so pe na bi na telemi ye pas telema to même lignée te mais se permettre kosala l'émission ya se permettre kosala en direct du débat l'a fait pour critiquer la baronne aux star planétaire aux star mondiale nga soko ba biloko ne sala ngal sous pas cité nga na minute o pasi na ngeza ke journée o Karine a kokota lo pété na loboko na ye journée o Karine a réunir bato belé na salle moko boye et c'est ngona nga yango wana soto na moment na ba biloko mo boye ka na internet na loba pourquoi est-ce que bande ko ba comprendre pena ke batu oyo eza lokola ba dernière Jezabel o Satan a koboaka na mokili po ba détruire mokili bandoki ya suka o Satan a tika pona koboka la mokila réserva bango o baloba basa kitoko boya pona ko séduire mibali kitoko boya pona ko séduire basi po Satan a accumulé bato belé oyo nzambe azalaka na bango na mokili bozo comprendre ngote tala na tanga suka ne bato belé babimi o ba finga rate ba komi ko finga o baloba rate ba komi ko loba ezo te ara biso te Karine Mokonzi asala ya malamu asala ya mabe na minutes oyo bato ba komona ngo bien etali bango bato ba komona ngo mabe etali bango pona biso la Chine ezaka libala na libala pona biso la Chine eza somba liputa mamoto za ngo mikolo pona biso la Chine eza libala na libala pona biso la Chine ezali somba liputa mobali ya Karine papa na biso Feli azali quand même responsable. Il faut to lukarata to protéger devant bateau nyonso ba lukara ba tiaka ba komone pour na ko humilier to lukarata to protéger ya sala ma chaîne YouTube te alingine moi si o azalaka na mamba YouTube mais to lukarata to protéger quand même na be mission na biso pourquoi na bito protéger pour ça na bateau ba ko bando ya ba critiquer Karine ba critiquer papa Feli nzoka ne papa Feli azane na makambu wana te mais bateau wana bazo ya pona ni ko tshabo po ba tindi kabiso bateau to lobela Karine to répondre bango epesa bango ba makambu likola makambu eza makambo siko na minute oyo chinois ozo tala ngai o lingaka Karine Mokonzi est-ce que se permettre na temps libala ya Karine ndenge za boy yo o répondre mutu moko pa fingi Karine na temps o nde to za boy o yebi ke diable a telemi diable lingi libala ya Karine te diable zo sala nyonso po libala ne sala mate bakoya na nzela be mission kosala Karine ba chantage bakoya na nzela ba faux compte kosala Karine chantage boyebi yango te boyebi yango bien pour la majorité Karine az entouré na ba maman az entouré na ba maman o pe ba yebi procédure à libala ndenge sala mara Maman Charlotte azola nanga na pese mbote yazali mama o asambela ka tongo midi pourquoi ayebi yango bien conseil ni na pesa ka Karine et surtout na temps azo sa Karine kanga makaka na nzambe mabondeli ebele na rappeler li subino ton na bisa bino jourana après combien de temps tozu programme te tozu date c'est libala ya Karine pourquoi vous me libongo est-ce tigre zangi mbongo je pense pas que tigre zangi mbongo eze loronini makamunyo ça va ko sala ngo il faut qu'on mette la nanou. Est-ce que c'est le moment ou ce n'est pas le moment? Et ça calcule nyonso babe tarawana. Yango na koloba na bino to bwaka bato yo nyonso bazako ya kolobela Karine mabe. Misala na bango ya mabe komona na timo kolo ya suka oyo ano ezokota. Ano ndenge kokota na loboko Karine cela veut dire to buki Jericho. Jericho ko ya raté et kwei. Oh, bah tu faut pas retenir yango wana. Baleine de la presse na yaka awana Rose Bombo soki ya koloba ezali. Soki ya koloba ezali te na Rose Bombo na koya koloba te. Mais soki na koloba cela veut dire que la patronne na Rose Bombo c'est baleine de la presse. Bazo manqué Karine pona nenga sala analyse ya makambu ya rythme samu batu mususu babimi na bilenge na ba mama okolobela bango nini nga na ekolobela ba mama na bilenge batika misala ya mabe
tozana terre na bango te tokokipe bango te biso kaka eza libala. Yo mama ozofinga Karine Mokonzi, est-ce que moi nano déjà bala? Yo mama ozofinga Karine Mokonzi, est-ce que moi nano déjà bota po bando sala marambo ozosala? Oyeba Karine nzela na yo bomonana na Karine, pourquoi koluka kombo likolo ya kombo Karine Mokonzi? Botika système wana eza bien te. La Chine pas question de distraction. La Chine to sambela mingi pona libala ya Karine, to sambela mingi pona famille ya Karine, to sambela mingi pona papa la biso Feli. Eloko na wi koloba na bino na poko ya lelo yangoyo una journée ya lelo, ça dépend herba to rolanda ngai. Baleine de la presse na lekangi na Rose Bonbon na kopesa salutation na ngai na boss ale chaque coupeur, pourquoi pas te d'harmonie depuis Canada. Mama Bibish ou motema ya Cédric Makela, motema ya Cédric Makela depuis Los Angeles, bambote no mama diwembo bébé te le padre na pêche mbote bambote ya trop na la Chine na 100% bambote na bino. Mama Bibish mako pour l'éternel mama baleine na lekangi na Rose Bonbon na lobby pe na royal isuko lo basoki likambo lo bezali. Bye.